Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Mbote Nabino, Balandi, Tindika Télévision. Merci pour la fidélité, paix, confiance. Bon, mesana ko pesa na biso na ilongo na mwana mboka samba olonga pona ko mela bino basango na émission Oyo Debout Congolais ndenge vous préférez kango. Vraiment vous êtes les bienvenus na émission Oyo to mesana ko présenter na lingala pona ko faciliter compréhension na mutunyon so to moni bato belé balelaka que français mais to lobaka langue Oyo presque toutes les provinces ya République démocratique du Congo. Ezalaka na bososoli oyemeka ko sangisa biso sans trop de difficultés outre les français o ezali langue officielle tozaka pe bilingue pour ba mot français ekotaka nango. Vraiment salutation na mwana mboka rife ki sombe na papi keli oyo bazo pesa toujours ba effort na Tindika Télévision pour to pesa bino émission oyo na ndenge esengeli. Merci pe na bino bae boza toujours encourager émission Debout Congolais bako kende liboso de partout où vous vous retrouvez dans le monde entier. Bozala na Katanga, bozali na Mbujimai, na Kananga, na Beni, Butembo, boza na ba Congo tope Congo central, na Mwanda, na Boma, na Matadi, vous êtes à Kikwit, boza na Bandunduville. Partout où vous vous retrouvez na RDC, boza na Mbandaka na Équateur, Bukungu Ikela, vraiment Bozakebele, Maniema, vous nous écrivez de partout. Naba Obaza à l'extérieur du pays, vraiment, na salué Bino Kolobake. Toza biso tout ensemble na émission Au Debout Congolais. Ndenge to mesana kolobana bino ki esengeli bana mboka to telema. Likambu na yo moko soko telemite mutako telemela yo azate. Yango mokili eza balance yeba yango ke okosamba kaka. Ata oké na gauche, ata oké na droite, soki justice a mokili raté yo. Yanzambe Rozoyo Kaka. Vous êtes les bienvenus na Katia émission Oyo consacrée spécialement na Makambo Etali Union Sacrée. Touti omona mokolo Oyo Tikoleka Daniel Safu a sali conférence de presse. Vraiment pour les uns ils ont une habitude parce qu'ils ont théâtre batutu ba mesana komona pour les autres vraiment ils ont qui indignation ya kota la qualité ya bat Oyo Bazaï le cola bactère ma scène politique congolaise. Vraiment tout au long il y a un numéro to kolobela makambo etali Daniel Safu. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que to utaye ko mona ye na kati ya lisanga ya ba député ba mbenga ki ba révolutionnaire. Ba sali déclaration na bango 24 heures to pe 48 heures so to kosami Daniel Safu a sali le sous conférence de presse na ye. Bato balandi bilili bomoni ndenge nini a sali ki conférence de presse na ye. Na makambo elobama kikuna yango to kolobela makambo ya lobela ki na kati na bato baza ko s'indigner na bato babebi na bango kezaka nango momesano to komeka un peu ko éclaircir ba zone d'ombre par rapport ya situation oyo eloko ya mibale départ ya Jean-Marc Akabund ndenge aza exclu de l'UDPS ndenge pe poste na ye ya assemblée nationale comme vice-président et bouger makambo ebele pour Jean-Marc Akabund après toutes les informations aujourd'hui azape na ba ministre azaki pe na ba député baza par na bato ebele ba poste bazaka nde redevable et pas inaye son départ cause l'effondrement ebele bazo banga ko perdre ba poste na bango yango ko recadrer bandeli ya union sacrée les alliés Armageddon au Batumusu bakomi ko kima ba parti politique na bango pour s'attacher na Félix Tshisekedi pour na maintenir ba poste nini réellement ezali na kati ya jibesier ya président de la République pour bato bazoye balisuté union sacrée zo kende finalement wapi ba musu bazo longwa na gauche bazo kende droite au baza na droite bazoya na gauche les Congolais ne savent pas se situer qui suivre wapi ange wapi démon. Tout au long de l'émission Oyo, Tokoyeba, Koyeba Yango, P. Fati va frapper fort. D'après les informations aujourd'hui, mon konziambo kazana kanda makasi, ba décision à kozwa et qu'on permettre que moi maturité tout mois de départ ya sikaye ko tapé na classe politique congolaise.
Encore une fois de plus, vous êtes les bienvenus dans l'émission Nabino Bolingaka Mingi Debout Congolais. Merci pour l'encouragement Nabino. Vous continuez à s'abonner. Si vous s'abonner pour toujours aux informations Nabiso à temps réel. N'hésitez pas de nous envoyer vos commentaires. Ndenge na utaye koloba awa na sommaire. Tolandi biso nyonso makambo oyo elekaki il y a de cela moins d'une semaine. 5 jours. Ba député ou ba député révolutionnaire basali front na bango balongwe na ensemble ya Katumbi balobi bango bazo supporter les sous hypocrisie wana maloba na bango lokwa bazo supporter hypocrisie ya bato bazo kamba bango kati na ensemble yango baye ko rejoindre président de la République Félix Tshisekedi o azali autorité morale, seule autorité morale il y a union sacrée pour la nation. Ndé basengi que il faut désormais babanda ko considérer bango comme tel bazo faire partie les sous ensemble été ce qui makambo ya kota izali il faut bango pe batala bango lokola lisanga à part entière ensemble na moi ndambo ba député na tikali akobanda kosolola na lolenge wana et il faut déjà savoir que na ebela ba député bazolongwa ndenge wana c'est un retour à la case du départ. Nombre ya ba député oyo bazana katia kolongwa na marque wana esalaka que batu bamona makambo ndenge tozo bandelango, c'est-à-dire il y a eu des négociations, il y a eu des partis politiques qui s'entendaki autour ya partage na katia gouvernement sur base ya poids ya ba député, sur base ya poids ya batu nyonso oyo baza kosala Bazako composer union sacrée pour la nation. Donc, les membres pour l'union sacrée pour la nation, et sengeli ba revoir ba calcul na bango. Et sengeli na bango ba banda ko revoir ba ambition na bango le lenge mususu. Tant le président Félix Tshisekedi a zui pour retarder voir certaines nominations à bateau banda ko lukaba comme ba DG. Il y a des entreprises publiques pour la campagne électorale. Certains déçus comprendre que Félix Tshisekedi a retardé la nomination dans certaines entreprises publiques pour éviter le pillage aux politiciens qui ne sont pas dans l'entreprise publique. Alors que demande des alliés makasi, ils ont dit que makambu nyonso et qui est dans ma beaucoup de techniciens sur le plan il y a des entreprises publiques pour des entreprises côté. Certains dessus trouvé que Félix Tshisekedi les a dupés. Ils ont dit que poste ministériel était poste ministériel ou bien vice ministère. Singéré na biso ba nommé biso na entreprise songolo pakala. Alors que dans ces entreprises là, la structure wana l'état, on a besoin de techniciens batoyo. Basengeli pona kozala na ba entreprise wa et certains parmi ces déçus là ndeto moni ba mususu oyo baratai ko koma ba ministre balobi te bango balongwe na union sacrée ba musu balobi ate Félix Tshisekedi to moni ke aoki ne malamu te bilan na yeza vraiment largement négatif yango biso to moni te se désolidariser na ye mais au même moment pendant que ba mususu bazana bango que Bazana bango kolongwa na kati ya union sacrée, les autres renforcent leur position, baza ko réaffirmer soutien à bango na président de la République. Pour les kamwa soutien on peut entre guillemets photo tala kango malamu. Soutien chef de l'État, nous ressortissants de soutien chef de l'État. Bon, ba soutien ngo to éviter. Ya maloba na ba banderole. Parce que on soutient ba initiative, ba action, yo poser action na yo ya malam, to soutien ngo ezaka maloba au lobby. Et après ça passe, batu ba yo ki kaka, et si li tu te construis une image derrière soutien au lobby na maloba na yo. On comprend ici que mouvement est salami. Avec le départ de Jean-Marc Kabound, parce qu'il était déjà des mèches, déjà le souli Kamutoro bandelaté, azaki déjà des mèches, na bato bandai ko fragiliser le pouvoir ya président Félix Tshisekedi. Na ba ambition na être démesuré, na lobaka on a mission les cas qui pour ne pas parler beaucoup na makambo etali Jean-Marc.
ah bato bakomi ko benga biso acharnement bomoni bobomi parti na nya ko remplacer entre guillemets bolimbisa biso. Nous sommes là pour vous dire la vérité. Parmi bato oyo ba fragiliser union sacrée bakomi ko travailler du dedans pour détruire l'autorité, saper l'autorité à président de la République et puis ko handicaper marche ya ba décision au président Zozwa. Jean-Marc Azaki Nakati, ndenge bakatumbi se bandaye ko sala, Jean-Marc pas comment ko sala yango. Ce n'est plus un secret de polichinelle. Toye ko la paix, koye ba makambo avant, ta ba ninga nyonso bazo comprendre, yo peut comprendre au même moment. Pourquoi? Parce que l'information yango nde mutu sungaka mutu azala la page. L'humain est différent de l'animal, c'est sur base de l'information. Ce que information à ma bé aux a déformé. Yango basenga na biso ke zwaka information malamu na temps réel pour herba ninga nyonso bazana kati ko comprendre yo pe o sosola na bango nzela moko ba attardé baza trop na Congo li kamwese salami batutu ba comprendre et ce sont ces attardés là qui vont semer la confusion pour rien alors que la vérité est là déjà batutu ba moni yango. On comprend bien ici que départ ya Jean-Marc Ndenge IDP s'est écarté, c'est-à-dire d'office peine Assemblée nationale, Azali à côté. Vide wana et salami, c'est-à-dire il y a un nouvel ordre. Tout de suite, le bela qui a ngopé. Nouvel ordre wana bazana kati ya ko classé, ya ngomote sali que ba député belé, ba te belé bazanga ki pe moyen ko se positionner ko loba, ba créer pe loko na bango ya ko loba. Parmi na bato ba magi en tête de fiche to moni pe Daniel Safou abimi wana. Mais qui est Daniel Saf? Tobo sanité makambo elekai na mboko yo bato bazola la lokola bana mike na cour constitutionnelle batandi bitoko bazolela balobi députation na ngai candidature na ngai na lekaki balongo bayibi bavoi na ngai. Daniel Saf était parmi ces députés là. O balala libanda bazolela balobi que bayibi biso bavoi. Je suis élu député. Bandekwezo ça la passe quand on a tous suivi le théâtre de Daniel Saf. Dans une semaine, Moutou Akei a même conscience adhéré à l'initiative au Baninga na Bazwaki. Comme la politique à Congo est comme on se confondre dans la comédie. Parce que c'est ça la culture que nous a laissé Joseph Kabila. C'est-à-dire bateau va commencer à la plus comédie. Parce qu'au Congo, maintenant, on fait l'éloge, il y a des bêtises. Ce moutouaza aventurier au Congo, il y a la place. Au Congo, il y a la très suivi. Ce sont les comédiens qui ont plus de voix dans le Congo. C'est-à-dire que même là, parce que ceux qui sont dans Bouzoba, on ne voit pas par quel mécanisme Daniel Safou a comme député national. Tu évites ceux qui battent oyo bavotaka ba candidat bato oyo bakinaye kochaka ba voix batalaka ba antécédent ya bato oyo bango bavotaka comme ba députés nationaux. Il y a même certains journalistes qui se sont indignés parce que ba caméra ezalaki wana ezana ka lokwa métier ngo ezana ngoya coupage ba benga kana lopoto coupage musolo ba journaliste ba koma okende kozwa auprès ya bato bazo benga bango. C'est-à-dire bato ba koma ko créer pas actualité parce que sinon dans un pays normal on ne peut pas infantiliser qui n'a modèle Oyo. Un député national, Daniel Saf. C'est-à-dire, conférence de presse s'est transformée en une comédie. Au Moutou, Azozo Congolais n'a évité si au Congo tout le monde. Bisous to komi ko réfléchir Marc Wan à lobby na ko trahir te Moïse Katumbi. Ngai mutu na bimaki libanda mboka nazwaki poison mutu abimisaki mbongo na ya pesi ngai po ngai nazonga lelo en bonne santé za Moïse Katumbi. Ça dit la politique se fait sur base ya ba intérêt na ya individuel. Ba problème na ya zwaki, ça dit si lui a se retrouver ki mutu songolo pakala idaki, ça dit bato to ba ko voter bazo dépendre na chaîne ya ba intérêt na ye privé. Je ne sais pas ce qui peut être journaliste, bazalaka pena mo éthique na déontologie. Eza mutu mususu par bon sens au monikaka formo azolo bela makambo na makambo li azo sala. Ba chaîne na bino so iboza vraiment ko garantir ba valeur. Bokati boko lekisango même na chaîne na bino te.
Mais parce que c'est l'argent de mon moteur, il y a Batou Belé, même pour ceux qui font le journalisme comme ça partout. Batou Belé, Misala et Baby Bango, parce que les gens ne voient que leurs propres intérêts. Batou Baby soutient qu'on peut servir l'humanité, ou qu'on servir Mbokanayo, tout en n'étant pas politicien. Pour servir Mbokanayo, c'est un cas de la politicien. Mais aujourd'hui, Moutounion, ça comme un politicien, n'importe quel poste à occuper, à comme un politicien, car rapport à l'okoso ambongo. Et ça nous amène à théâtre autoutique au monde. Il y a dans une semaine. Maintenant, nous avons un électeur, il y a circonscription électorale. On va voter Daniel Saf. Vous avez l'inventaire, vous avez tout honorable Nabino. Concrètement, bavo bino bo pesa kia kenda ko sala lango nini eloko nini ya sala ka vraiment à part du théâtre. Quand on va prendre quelqu'un qui a des antécédents il a Meli Makaya pendant toute sa vie, on les transforme en politicien. Voilà résultat au Bisso toujours à 18 ans à Kabila. Mobutu a fait aussi la politique moko médiocre, mais avec des gens au moins présentables. Mobutu a bomi mboka pendant 32 ans. Mais même la comédie à modèle, mais 18 ans à Kabila pour voir que vraiment tout s'enfoncer davantage. On a dit enterrement pendant liwa mboka yangwana. Médiocrité auto et kozwa eza mena yake ba kozwa même mutu ya liboma na balabala ba pesi et poste azala au service ya nation. Ça fait très mal parce que Ezakout Makambo toko s'attarder dans notre côté Batou Belé Oyo bazala qui vraiment choqué, même des journalistes qui étaient présents ba comprenaient que Oyo Eza début à Liboma. Parce que si ce n'est pas la folie, ce que ezali na moi problème mon côté mental ou eza lié dans ma catégorie wana, parce que même Moutaza Maïle Mouké kozala pe politicien sengate kozala savant kozala qui que ce soit, mais ce que eza yangote nakanisi que eza makambo ebele o ekoko justifier yango que ezali liboma, parce que mutu tango azokoma député il a un caractère o yazolata par rapport ya fonction ya komi ko assumer rôle ya komi ko jouer azana makambo yazo apprendre ya sika aza obligé à la modèle. Mais bateau bazako prétendre que c'est un changement vraiment dans le Parlement, ils a pas si mingi. Je ne souhaite pas beaucoup m'attarder sur le dossier étalé Daniel Safo, parce que pour ceux qui ont compris au moins tout ça l'effort et à revaloriser mon cannabis dans les prochaines élections, votons déjà au bout d'antécédents na bango. Ceux qui ont un quartier na bino fouiller son passé. A utaka wapi abelaka libomate na bomwana. Ils ont des symptômes mususu ya batu mususu. Historiquement parlant, côté à Outaki déjà zaki na antécédent moko boye et ko pe sa passi tango azozo ba fonction publique dans sous d'autres cieux batu bakenda ko landela basali ça quand même na examen médical ba luki ba neurologue ba psychiatre te bota la biso na muto malamu, est-ce que ça normal et ça théâtre biso tozo kanisa ou bien c'est le début de la folie. Je disais ici qu'il y a des ministres oyo balongwe ensemble, parce que awa j'ai commis qu'on s'est joué tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Certaines personnes ils ont une sincérité ils ont l'accepté que non balingi Félix balingi Mboka, parce que politique ils ont jusque là cop ya batu mutu soka azokoma ministre azokoma soit eza cop pour na parti politique naie, soit eza cop pour na ye moko individuellement il a gaspillé son argent, soit il a joué avec ses relations ba anti-valeurs ou ils ont continué qu'on nuire Mboka na biso. Ça on les connaît. Ba ministre belé tozota la awa bazin incapable ya ko travailler parce que ba yebi ke baya na cop. S'il n'a pas corrompu ba ponaye parce qu'aza pire petit ya muto yo amandata ka bango muto ya tindaki kombo na ye. Et quand on a fait la sélection, on a déjà eu ordre. Maintenant, certains ministres ont compris. Ça lui fait calculer na bango, na ba conseil na bango, aussi bangoté. Et pas Moïse Katumbi. Ce que l'ongwe le ministre, ce que nous vendons c'est la normalité. Mieux vaut au bandanayo, au kangamana on a président Félix Tshisekedi, au ça la campagne naie, comme ça au maintenir le poste ministériel naie.
Parmi bato bazoya vers Tshisekedi maintenant baza ko affirmer appartenance na bango, tous ne sont pas sincères, mieux vaut le dire à temps. Toujours continuer à kolobela ngo na bémission nyonso po bato bayeba ke bazoya avec sincérité té et belé bazoya par rapport à ba calcul na bango. Et qu'est-ce qui va se faire ceux qui ba mususu ba perdre ba ministère na bango? Vous verrez que ba mususu na mikolezo ya awa ba kozala obligé ba longwa côté à Tshisekedi pour ba que ne rejoindre ceux qui s'appellent opposants. Pourquoi? Parce que va trouver gain de cause par rapport à ba appétit na bango individuel. Ici les lignes bougent, ba musuba lobi mboso alongwa, ba musuba lobi boy parce qu'ils savent que compteur à zéro. Makambo belé baby wana parce que ba coopérant basé belé kabund cop naye ba azana ba ministre, ba gouverneur azolandela, ba tu azolandela mbongo ezokota nango. Ça dit chacun azopesa na tolobela ki likambo rançonnement ba tu bengi ngai bazotuna nga yo zana ba preuve ya ndenge barasonaka ba ministre. Mais botala ka binu moko ta malere yaki. O ye moko ex-président ayi abengaki malere boye kosunganga na tango mao. Ce sont ba ministre ba tukaka ya jarna parce que les autres ceux qui se sont abstenus eza bato yo ba yebi na yesinga na yete. Mais bato bazaki pembeni na singa na ye ba weleli mbanko ya ba yebi ke eze sika na biso to mesana eza mutu na biso to partager ka ne ba réalité na biso. Na fin du mois 50 000 yangwana 100 000 yangwana. Donc vous êtes obligé de créer des trous pour satisfaire bato. Les mêmes antivaleurs combattus hier, yango bat o ba na logique à changement bazonga ko entretenir. Je l'ai dit avec amertume, ba tarder baza mingi na kata ba congolais. Botika kotuna biso mituna ya Kabundi n'est pas éternel. C'est un humain qui peut choisir là où il peut aller, à gauche ou à droite. C'est lui qui maîtrise bien sa vie. Et Zabisote va toujours la communication, couper sa orientation à vie. La vérité, nous sommes qui n'a autre bomba qui nous comment découvrir un bacano, nous sommes au ça dit la vérité est là. N'a encore remplacé. Tant qu'il y a qui batute. Mais Mouto a dirigé à la longueur d'avance. Le président Tshisekedi, on pense bien qu'il a tiré toutes les conséquences. Na o il a créé na ba décision na ye, na o il a li ba circonstances créé qui il a tiré les conséquences. Na point o ya commis, on pense maintenant que bato belé ba nepe ko gêner bazolongwa. Parce que bino bato bozaka na kati ya ba église bozo intercéder nzambe longola bato mabe pembeni ya président mais héros il faut ko pesa penza mais merci. Parce que bato musubino bozole la bolobi nzambe pona ni mutu kinganda longwe pembeni ya président. Mais c'est une prière moko exaucée. Dieu répond tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bino bozoluka nani azo combattre président, tantôt muto bino bozolinga mingi nde azo combattre président. Tantôt chouchou na bino bozomona que s'il est là le président ne vit pas, ye wana nde muto ko boma président. C'est là où les Congolais doivent quitter du fanatisme. Beaucoup de fanatisme entrer dans les débats d'idées. Pour qu'on ait tout, mais ils ont une critique positive. Ils ont une dialogue noté. Ceux qui ont mal, nous encourageons tous. Ceux qui ont mal, ils ont critiquer. Mais ils ont critiqué, ils ont critiqué, na semblant pour pas bien ça c'est faux, ils ont condamné. Mais Félix Tshisekedi dans son agenda qu'on surprendre Batebele. Dans les 2 ans ici, bato bazomi benga ba opposant Tshisekedi bazo profiter na babiloko pour dire que le bilan est largement négatif. Et on comprend ici que Félix Tshisekedi est mieux préparé que l'adversaire naïe. Parce qu'il sait leur donner un avantage, semblant et avantage. Pendant que Bino Bozo se distrait dans Makabouezanga, Tina Yazo Sala base. Cette année, il faut surprendre Batebele. Tito comme on a fait nango. Tito comme on a mandat. Batouazo senga bilan 3 bilan Batounsou va nek au senga 5 mois. Batouazo senga déjà bilan. Une année bilan. 2 ans d'état Batouazo senga bilan. Pour la première fois un président de la République dans un pays où la situation est chaotique. Batouazo senga bilan à 5 mois. Et accession au pouvoir à une année, à 2 ans, à 3 ans. Il n'y a que les inconscients qui ne peuvent pas voir dans quel état se trouve le pays. Mais quand information tous les alliés parce qu'il y a à dire, il n'y a pas il y a aussi à ne pas dire. Le président de la République va aussi le remaniement ministériel. Botika komema suba mbongo.
botika kotambwisa bambongo. Vous donnez l'argent à qui? Au conseiller, à président de la République. Bozongele lisusu kaka ba même schéma. Ah ba mususu balie bango mbongo awa mbongo ba mususu baliaka bango mbongo ba satandaki ke na gouvernement oyo asama lukonde ba koma ba ministre ba komati. Ba calcul ezaki bouleversé. Na dernière minute, certains noms ont été écartés na gouvernement asama lukonde. Mais awa bozongele lisusu nuitamment na kati ya ba hôtel na ba place la bino bokendaka ba réunion Gombe tondi na ba réunion. Ba réunion na bandako, ba réunion na ba hôtel. Vous allez encore chercher quoi? Les informations ici, ezali que le quoi ba yebi que remaniement ministériel les ana kati ya kosalema. Déjà c'est bouscule. Non, il faut diaboliser tel pongana ya kokota wana. Il faut aller voir les tels conseillers. Désormais to ba notanga ba komba ba conseiller. Bokanisa biso nyonso. Parce que ce sont aussi certains conseillers du président Moutobazo Sala Soni. Il y a présence de la République. Tu veux bien nettoyage des salima la présence de la République. On attend. Ça relève de la compétence. Il y a Yémoko président de la République. Parce que Moutou a pris le président conseiller. Tozobo y a attaque ciblée parce que le président de la République a pris Yémoko conseiller. Quand ça ne va pas à Yébi qui ngandi azo servir ngate, ou azo servir ngate, il sait mettre les gens dehors. En politique, c'est pas comme dans une entreprise privée. On n'enlève pas n'importe comment en politique. Ça se fait de manière sage pour éviter le chaos. Yango ebele bazo se considérer les loba conseiller, tu veux que baza sous ba conseiller. Mais il y a aussi des gens dignes auprès du président de la République au bazo partager peine naïe. Il n'y a pas l'état ici à cause de la publicité à Bakombo et à Bato. Mais ces conseillers-là, parce que tu veux que Bambon et autres tambola les sous. L'argent est bandit les sous qu'on circuler pour le remaniement du gouvernement. Bambongo et Kokende, on va nommer ceci, ministre tel a travaillé bien. Déjà, bali ces autres tambola, le ministère est tamboli bien. Vieux écoute ça dans le ministère tel. Bakot ça pour que nous la nini au travail nini. Voilà, moi je pense que le président Félix Tshisekedi doit tirer toutes les conséquences et tout que ça tirer en gros conséquences. Batu ebele a va faire traîner président na ba problème politique ou le président attaquer ba problème ou économique ou social. Et logo ebele 8 ans na président de la République awa et même na distraction et même batu ebele na distraction et ça ba problème politique. Pourquoi? Parce que la classe politique est pourrie. Assainissement et environnement politique congolais, ils ont une conscience à les Congolais. Bota la malamu na ba territoire. Je vais commencer à en parler dans chaque émission. Ce que Monique est excès, oui, il n'y a pas de problème, mais on va toujours en parler. Na territoire na bino, na localité na bino, na province na bino, na commune na bino. Bota la batu beaucoup vote. Atazani mutoye sika. Cherchez à avoir les informations. Botami wapi, atangi wapi. Azana bantécédant qui moyibité. Changeons bato biso to komema lelo à la tête du pays, ça va nous aider à progresser. Nous avons assez de problèmes comme ça. Bato va comprendre bayebi que l'union sacrée bouge, mais le président Tshisekedi ne bouge pas. Il fait son combat. Biloko misatu oyazo bundanangwa assainissement environnement politique moralité ezonga na kata politique eza ko bundana na corruption na oyo Congola komi lelo. Si les Congolais pensent soutenir le président de la République et la Kisi, il faut banda ko rejeter certains leaders na bakwe na bino esika bozalaka. C'est ça votre façon beaucoup aider le président de la République parce que mutoya zana est volontaire, il a le souci de faire changer les choses. Mais bande ko bato bino bozo tinda. Je pense que ce numéro doit s'arrêter là pour être consacré dans la kati ya union sacrée na comportement de certains acteurs politiques congolais. Restons tous vigilants devant va et vient à politiciens. Kindumba oyo bazo sala ba sauter à gauche à zongi droite ils ont un intérêt à ba congolais. Bota la bateau beaucoup voter na élection eza koya liboso awa
pona bolamu ya mboka na biso. Je vous dis merci d'avoir suivi cet élément. Bon, continuez toujours à soutenir l'émission de Debout Congolais. Na bolingo, na lisanga, nde Congo eko kende liboso. C'est dans l'unité et dans l'amour. Linga Congolais, Linga Congo peut être le Congo et bana kotombama peut changer mentalité na yo. Merci na bandeko ba accompagner ki ngai na technique, ndeko chaque on ndeko Mike. Merci pe na batu nyonso ya équipe ya Tindika Télévision. Tomonani na bino mikolo ezali liboso.